L'émission, il y a président Nabisou Ranson. Batuna qui question concernant Bananae. Batangile combo il y a héritier Batangile combo ferré. Le but est que non wana Bananae. Côté wana yo mtolobia ngo ngana tala ki ngote na commentaire ça. Ils ont vraiment information na opesa. Information conseil ka vite fait et pas ba président. Non ngana conseil na opesa te pour na tala ki ngote ngana yo bonso yo kosi. Ngana yebi ngote na répondre ni place. Bon. Tout changer question. Tout na ngali kambo o ngana landité. So na landa ki ngo na lo balton président wera baloba ndenge wana te dis-moi baloba aboui. Bon, soki pe na tala ki ngo na ngana lo ba par exemple que héritier to ndeko nanga ferré bozala raboyer na père pose aboui. Bon makambu tu ozo banga na yebi amete. Donc ça dit na ba no pesa conseil na ndeni na likam na éviter. Mais mettre pas les lois là qui biso que azali vraiment papa ana mutema ya kibo papa malgré ba makambo les cas dans le passé mais les lois vraiment makambo ngana les cas dans le passé. Makambo les cas oui tant olo makambo les cas faut ba pe likambata moko oyo yebi les cas net likamnini oyo le cas oyo ka ngai na finga père nanga oyo ka ngai na manka et respect oyo ka mettre pas ya finga ngai to finga na te alar bandiku izali na type moko boy muyibi wana ayiba na ye mutum sute ya yiba ka mettre moko ya boxer ayiba ka ye kaka yiba kai mbari busu ayibi boxer wana chumbu boxer akangia rubi petit yozo yiba nganga na za mettre na za boxer mais suna simbio ba urubao ba ukanga atiki boxer akei petit aso akei pa ba yanke e pa ba masa na ye aza yuma na yibi chumbu asali na nini ngana usukisa ye box aza mettre tenga na za ngana za sukisa ba mettre. Voilà. Alors ba petit ne peut bâtir songi faut yiba eti na parler pour ndima yo arrive bon na matériel na parler na yiba alors comme quand na ba 18h ya kanisa ki boxer ya lali ndoka boxer avana na ye apemene moi mke ya côté ti na immeuble na 4e niveau amatiti kuna ayibi télévision boxer one boxer one mais yozo yiba ngana zo tala yo tabi mais oui na yebika usange lokote na yiba yo. Alors, Mbama Bosser a gagné Mouyibi. Voilà. La mignonne. La mignonne. Très simbelenga bro. Très simbelenga bro. Kata. Allô? Ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey! Okatelinga lingala pour la santé à moine. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois. Pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Chouchouter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris.
n'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté. Il y a eu pas de comme un bon na pomade awatoza na pomade awatoza les moi c'est la même biokuma on est au sommet pomade naturelle awatoza en ligne www.awatoza soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Nabirat. pour la province d'Amolé, le PD Sinapetolo, Sumba Gam ya Pomade Awatoza, Massé Yambo na Baparti Oyo Vimba. Si ma y a 3 mois, on fait le résultat. Allez. La pommade est Awatoza. Moi, ça n'a pas connu. Qui bocole. La pommade Awatoza. Voilà, très chers amis internautes, fidèles abonnés, Balandelenga Congo TV, Kanet Simbelenga Pro, le Barapesa Maramozo Makambo Topesa, Tomozo on est en Kona, Bokacité, l'héros dans l'ombre, Balobi, 1 million, c'est quoi chez vous? L'héros dans l'ombre, Mingi, mutuelle, Messunga. Pour plus de détails concernant la mutualité, Messunga, Zali, mutuelle, et à santé, beaucoup dans la chaîne Lenga Congo TV, non seulement la Lenga Congo TV, la chaîne Belé, ma publicité, et à Messunga, Lekaleka. Et je dis un grand merci à toi, Pro, Tracy Melenga Pro, je dis un grand merci à Glody Tasuka, la mignonne. Pourquoi pas dire un grand merci à toi, Johnny Mwamba, Balobi, les conseillers privés à Zeke. Alors, Lelo, pour ne pas monopoliser, pour ne pas anticiper, Nazo Yambelabino, femmes et hommes, phénomène et sobé, président l'a dit et sobé, tout ça à la place à ça la répétition, mais scoop moi père mon nene qui était là qui biso awa, papa naé, nané moi ba théâtre qui ko rendre visite. Mangwaou. Tour mais campé solo la tournage na ba actualité wana. Je vais pas monopoliser la parole, j'aimerais d'abord dire bonjour phénomène et sobé. Ouais, bonjour. Président Zabien. Ouais, très bien, ouais. Président Natal Roma Kas na sepela marambo salara. Nazali nga vraiment étant que journaliste mais naza grand fan na yo. Ah, on m'a bêté parce que batum so déranger bango ou soit pour batu ba le bagatala ayambi artiste ayemo fan na non, na logique des choses ezalaka. Pourquoi un artiste que ça te cause un peu fan artiste. C'est ça parce que nous tout a un sentiment. OK. Posant un mot gentil vite fait na milieu téléspectateurs borta la biso parce que tous en Lenga Congo TV à Tracy Melenga Pro. Vraiment Lenga Congo TV marambo kitoko na landarango na mona kitoko busa ba choix bien artiste bien okenda nango poliment okenda nango bien donc bo éviter ba marambo susu ezanga tina vraiment na Lenga kolanda bino trop so na kutani pena na bino natala. Président, expliquez nous pourquoi on a comme on est femme et homme. Phénomène donc c'est-à-dire parce que naza bongo na eza comme on a pour naté naza des phénomènes. Donc c'est-à-dire naza makambo naza na bande mo na lo lengi. Donc c'est-à-dire naza phénomène. Yo mukolo ba idéologie. Donc naza lo lengi na telo quoi batunios. Conseil vite fait au pesa na milieu des spectateurs borta la yo ba o ba bana o ba manka respect par papa na bango. Mais ouais, yango on a pe bazo suka bongo. Donc papa va manquer à respecter tout le bas na mukilo ko anet nzambe faut tout biso tout aux reconnaissant vers il faut tout prier parce que oya sala katina biso asala ibele jo mto pe maana ucha limbate na memutu ka eme mayo faut chango kabira mais yo ndongo zawana izateke utambo ke na pompe essence ba che so ndénité nous on prend donc ça dit to vivre na grâce à nzambe donc il faut tous reconnaissant vers père wana pour asala ko soko babi ba papa baza banzamba si on prend photo to ça va boti na biso o ba boti biso biologique bon biso pe na musala to ben ngo na ndenga spiritualité donc biso za na ba père spirituel donc papa ya bimisio na musala za wa papa no père non spirituel donc ça dit il faut que tout ça y est lelo komona papa na yo vraiment qui tient place sur ça la répétition impression na yo ça la qui on ndé ah mais oui parce que nazala malam na ye nazaka bien et ça linga plaisir à trop ngana yeba ité lobi abenga na buto atoninga répétition na ezaka mukone parce que fallait déjà hier azonga mais ça là qui a prolongé pour séjour na ye quoi
abenga ndenge nini répétition eza mkoni ngabi te lobi mardi poza abi na ya kokuta na bakoko na ça un plaisir à trop na bi papa to zela le pe bakoko ba moni koko na bango eza logique to ko changer ngote mtumba tutu ba epi ke mtabimisa nga mettre pa mangwa na banana nouvelle yenge na télévision na banana nouvelle yenge après batu ba ribanga ipo na mettre pa ata to keneng na ba fait munderi ba ve ki sita ba gaou to que ça mouvement mais na banda ke pa na pour batu ba mona na télévision donc c'est ça les lois et autant la petite na moni pe que petit masole comme danger mambo vanda mambo vimba et on a toujours na idéologie to zali to so encadrer toujours c'est ça ndanga pe lobby pe boye nga pe na dans na ko kumbwe ozo mfa a petit pe ba ozo makambo nga pe na roya kotala bango eza succession. Président, conseil mon vite fait pe na nga ki pe c'est pas papa parce que dans toute l'émission il y a président Biso Ranson batuna qui question concernant bananaye batangele kombo ya héritier batangele kombo ferré alobite ke no wana bananaye te côté wana yo mtolobi ngo ngana tala ki ngo te na commentaire ça ils a vraiment information na opesa information conseil ka vite fait et pas ba président non ngana conseil na opesa te pour na tala ki ngo te ngana yo bonso yo kosi ngana yebi ngo te na répondre ni place bon to changer question là to na likambo o ngana landité so na landa ki ngo na lo balton président wera baloba ndenge wana te dis-moi baloba boy bon soki pe na tala ki ngo na ngana lo ba pe par exemple que héritier to ndeko nanga ferré bozala boye na père poza boye bon makambo tu ozo banga na yebi yango te donc ça dit na bano pesa conseil na ndeni na likam na yebi te mettre pas les lois la kibiso que azali vraiment papa ana mutema ya kibo papa malgré ba makambo les cas dans le passé mais les lois vraiment makambo ngana les cas dans le passé makambo les cas oui tango lo makambo les cas faut bape likambata moko oyo yebi leka neti likam nini oyo leka oyo ka ngai na finga père nanga oyo ka ngai na manka ya respect oyo ka mettre pas ya finga ngai to finga na te c'est ça donc ça dit na mata na kita ye mtabimisa na mata na kita ye pe mata kita si abimisa on change pas l'histoire. Le président comme on a eu un acteur belé boyé. Mouvement est vraiment effanda. Au ça la nini pour nous avoir vraiment soin un mouvement na yo. D'abord les atozo pour encadrer bango, bazo zo formation à malamu. Au mutunyo surtout on a besoin nango. Aza obligé foya pour azo formation à malamu. Et puis ami balé ezali nazara bien na bango na solara na bango bien nazora bango le roi bandeko. Donc c'est ça, bien que tu travailles, tu as place tu as facilité hein. Tu as place tu as iloko babengi respect mutuel. Donc c'est ça. Donc respect est à la réciproque. On a respecté bango va respecter nga. Donc c'est ça. Tu as que tu allais répéter ici au mona batumsu ba odi ba parler na bangote. Au mona bazaka nzinga. Donc ça dit ba mezana que voilà comme ça. Bazaka nga tout ça facilité président. Les a facilité mais yango on a tout le bâti. Les a facilité mais nga siko les a facile parce que tout ça là bon. Voilà, je pense que tout comme ça n'a déjà émission dans au matin belleté parce qu'il y a vraiment la répétition. Un mot à dire na mêlé téléspectateurs au la biso poto clôturer na pesi ba ya maluba du bambote belé bo landanga ba if ambani ba ya James Mabia la Playboy Angeli ba ya Wami Miguel ba mama Yuyubita ba Corinne Cora Mikora Koza Corinne Bambela moi c'est kitoko ya pembe ya tai Corinne Bambela batika yo hein ndenge pena Corinne Bambela Kora Mikora Koza Corinne moi c'est kitoko vrai chéri moi so azana mutu ya yo yango wana hein Corinne Bambela le président Makudila José de London Sida Bilele li passe na ngai père abeta ité on a parlé na kozanga informer te donc rumona on a ba image a Willy Mambu bazena la guerrière bana nouvelle ngé nion surtout biso nion surtout toza wana na racine ya nouvelle ngé donc il faut ezala mo boye père na biso ye wana na bosanité ba massa père ba venga dia de ngadios o pe basala ba école ya makasi ba venga mystère si tout o basala ba école ya makasi donc ba mbota trop pa bozali ba famille surtout ba artiste et tout ba mbote belé
nalingi bino mingi Francine Nitu Chesco yayo yango wana Diezola na bosanité Diezola na Château Rouge donc na bosanité bébé Nzongo Laetitia Nzongo singa famille et bien na mekata na raté ya biso eza banzongo toza ba incabonable donc yango wana na pesi Didier Nzongo mokonzanga ba oncle nanga ba mbote belé arata Nzongo noko José Nzongo famille Nzongo mbama lesi Nzongo na Suisse na Belgique na bosani binote ba Solange Diata na bosani te ba Tina Diata ve na biso Nes Makia Diata ba na bosani te balobi convoiturage néo convoiturage tam convoiturage yayo yango wana na bosanité donc vous avez belé bolinga le roi du phénomène l'a dit esobe donc mère Violette Dinganga commandant Seden donc na bosanité batu tout batu nanga tout ya mikili donc bambote belé l'a dit esobe le roi du rire Aza toujours en forme. C'est que c'est bizarre, tout c'est kata. En tout cas, nazo benga petit mokoya, asa moi biloko wana, tout c'est que ça trop comme akasi. Voilà. Nazo benga petit mokoya olongola eloko wana na ba numéro sika, mais na minute na bossé trop, pour mutu paiement. Hop, aza, woko za. Voilà, entre-temps tozo zelaye. Ça va, pas de problème. Le quoi woko za tenga mo na ochangoka. Alors bandiku izali na type moko boy muyibi wana ayiba na ye mutu msute ya yiba ka maître moko ya boxer ayiba ka ye kaka yiba ka ye mbari busu ayibi boxer wana chumbu boxer akangi arubi petit yozo yiba nganga na za maître za boxer masuna simbio baurubao baukanga atiki boxer akei petit wana so akepa ba yanke epa ba masana aza yuma na yibi chumbu asali nganini ngana sukisa ye box aza mettre tengana na sai ngaza sukisa ba mettre voilà alors ba petit ne peut batie songi faut iba eti na pare pa ndima yo arrive bon na matériel na pare na na iba alors kumika na ba 18h ya kansaki boxer ya lali ndoka boxer avana na ye apemene mwa mke ya koti ti na immeuble na 4e niveau amatiti kuna ayibi télévision boxer wana mais yozo iba ngana zo tala yo tabi mais oui na yebeka usange lokote na uyiba yo ala mbama boxer akangi muyibi voilà abi yo na kansa ubanga ngate lelo faut comprendre na za mettre box alaxi etala rikofa moni kofi nanga suna beti yango okufa te ya rubina okufa tuni bon nana beta yo rikofi nana bwaka yo de 4e niveau okita na se orini lukwa za mutatembe abenga déjà ba petit na ibuzira ngana se bumuna ndena obima na télévision alors ba petit ne ba uzira na se yesikoyo ayiwa na rubi nandimi ubeta ngari kofi me ubwaka nga na 4e niveau na kitati na se maître pa ye na ye ti na rikolo wana zalaki abwaki ye ya rubi na ukita mena ulasa ka esa ngari babwaki ye mais asali ka toi kita debout pas prouver ka maître na boxer bandiku ba petit na yiba tumda wana tango yaza ukitaka debu mbama za ruba yuka insake sa ngani mbama makolo yango kisaule. Écoutez, merci beaucoup égal à lui-même président Ladi Esobe. Merci Nabino Balandi Bolandi biso vraiment ebele na sepeli vraiment ya ne Bolanda biso bandeliti na basuka ba émission. Je dis un grand merci au Protressi Mbelenga Pro, je dis un grand merci à Glody Diasuka la mignon, je dis un grand merci à madame la pétrolière, la patronne madame Grace Mandela. On a vraiment rêvé na na Kinshasa et ça l'a vraiment plaisir. Na ba Varese o ya refusé que merci beaucoup à toi l'héros dans l'ombre Boende Zalara depuis Suisse. Mais tous les Zélandais siko ba masole font vraiment comme il faut. Mutualité misunga toujours na même ali Rwanda ya mutualité misunga tolo belango sous un peu plus tantôt là t'as vraiment ba polo na ba casquette ya misunga pour tolo belango vraiment comme il faut. Et je dis un grand merci à toi Johnny Mwamba, je te dis un grand merci à toi mon gars sûr et à toi mon bro de tout le temps, de tous les jours. Congolo, Rash, Congolo, Balobi, Pesa Marambozo Makambo, Biso Makambo, to Pesa wa,
tous on est vraiment na banco na bocacité à l'héros dans l'ombre 1 million c'est quoi chez vous. Bride Claudette depuis Dakar, tous la carte départ à Paris, Naomi Lutula depuis Dakar, petit nanga Kati Yoyebi et voilà. À très bientôt. Gloire Zake c'est combattant d'élite. Ba comme ils a tellement belé non choisir ka ba combo balia bien à Zeke. Non pour na ba combo bazala bien à Zeke. Balobi Sugar Baby, elle partage avec ses amis. Sugar Baby, Zeke Payeyo, partage aussi avec Zeke. Ça me fera énormément plaisir. Naba on a boagi bino te po boka bandete. Merci Nabino Peka ande po boka bate. Tout Makana chez nous, Elenga Congo TV, là où reposent les vraies sources d'information. C'était refusé qui face à phénomène Ladi et Sobé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.